Nabani non Bokechu. Alingara sénateur invité Joseph Kabila Kabangi. Totie batie mwana mboka. Président Eli. L'homme selon le cœur de Dieu, le président le plus aimé du monde. Fachi B. Béton. Alingi était. Omoni Bokechu premier. Omoni Bokechu premier. Omoni Bokechu premier. Famille na Eza. Ba blandi ne punda. Baza ana. Na commune Kishasa. Atambong wati. Atinde na bana ya ana ete. Mutamima ina poto. Mutamima ina poto. Mutamima ina poto. Mutamima ina poto. Viemboye mutamima ina poto. Pourquoi tout le temps nasimaka ya ba musicien ba robeta te ba so ba bet la poto entende esaini Ndeisa ba vivaka na monga ba concert a poto ba kena ba voyage na maona ba Afrique neti jibe sanga papa chéri moto pamba ananga va bien bongo bo pemene concert ya arena nda okena ngwa na nini koteri bongo biso nyoso to ba artiste comment ba ko ba no pesa kaka bilongi moko kaka wana bakendaki boye kinga kati ka bilongi moko izongi boye po bango basumba bango na fana tango bango bakenda ko senga babima lokwa batu mobo bazana eloko te ba okoma ba riche ba dépouiller poche ba ninga po bango bakoma na ba riche ba peke liwa et apona mutu nyonso oyo loni yango buka omoni oyo loni yango buka. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc Azaf partout dans le monde. Oh, toza awa tai le makambe. Maman Nicole Malonga. Yo telemi wana. Bima hata sula milaite. Ana buwaka na ngati Nicole Malonga makambia. Na kumakelo mkusi.
ça complexe on a so linga mesi nyoso linga so linga ekokayo kota papa Nebiso Yassika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko, Sarato la TV. Vous abonnez, vous avez contrat dans l'AI, mais vous signez la Barça. Nous avons 10, il y a équipe. Nous avons Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, dans Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue sur Sarato la TV, chaîne abino et actualité. N'est-ce pas abino soki bomoni biso na tongo lelo soit pourquoi lelo midi lelo, c'est-à-dire marambo ezali bonjour, bonsoir, ça dépend airbo kota la biso ba union so balingaka. Émission abino vérité présentée par Paul Mukendi. Moi na soura ba Mukendi nyonso ngaye marambo ngo bandit. Bokoto bobo aimé, bochaka déjà ba commentaire. Voilà, na émission abino vérité nazana moko ya artiste comédien azali pe chroniqueuse tokomika ko sala mo analyse na ye par rapport ya Kangameli oyo bakangi star na biso Koffi Olomide toko toucher moi ba point belé na analyse na biso to le bela pe ba carte sika ba liba auto ba 100 personnes na fondation ya mama Denise Nyakiro. Félicitations maman, nous nous aider ba artiste comédien mais bof maman Abi 100 personnes baba qui s'ami susu bazisu ba carte sika bato akala ba renouveler susu ba carte aba ki susu 100 personnes elle kanisa malamu tokolobela ona artiste na ngai natanga kombo Miss Lolo. Voilà, merci à l'équipe technique ozo kamara na tongo lelo bon de livre bon c'est que derrière la caméra babi image merci susu na ingénieur Arce babi Arce Vision Image Makambu. Merci sous ingénieur 15 Baseli. Bon guérison à yo mon frère Babi. Nzote Ningani Mouké. Talaraka. On est ensemble. Merci na Serge Nabiso Moko. Jonathan qui vous na 10 amis bali. Ba yenyo so bali ngaka musique ba yeba ngaka ndule. On a royoka musique ki toko. Ya ba papa na biso ya kala. Ki lelo na maïma leka na maïma koya. Chaque samedi chez Jolie. Tout ça va chaque samedi chez Jolie avec l'artiste Diego Milito. Ndulo wapi balobi ndulo wapi Dimi Limbondo porte-parole à Mokonzi Bambote na yo vraiment ba yenyo so ngaka problème kendi Bambote na bino Montréal tout ça gagner que misana au sala on va vivre benza Miss Lolo ngaye Miss Lolo bonjour. Ouais bonjour Paul Mukenzi moi en tout cas on va Paul Mukenzi bonne santé. Oui pepele ambeto lo etara santé kitoko wapi Boni boulot. boulot. Vraiment. Boni boulot. Boulot qui toro. Oh peka boulot. Na pe boulot a. Kole kana émission ya boulot. O ebité. Deux gars. Boulot. Ça la gagner to mesana au sala chaka lo boko likolo. Na lo baka obe bosolo. Na lo bi bosolo ya. Yo ebi déjà kunga na fille ya vérité pour les filles à tolo passe. Na lo ba vérité. Nyoso na retour. Tout na nga nyoso. Merci. Au komisango, au comment tombolisa bat maboko likolo. Pour les keba na kisi Déjà. Kisi héros. Sozi kisi wapi wa tombolisa nga likolo. Héros kisi simbati. Héros kisi simbati. Simbati ndeni. Voilà Miss Lolo. Ba bana ona ba aja ba miketi. Yo to banya ona siko so koli na o déjà monda.
Miss Lolo boni chaîne volonté. La chaîne est malé. C'est que on gagne prête kaka, précède mais prête. Na bona ngana ke lia so makala so nini. Olobi? Na bona lia makala. Banana malia makala. Oh, yo ibango te. Basaka na mon nepsa théâtre. Ah moko to ba ibe. Moko. Na boy na pesa. Bota kombo. Na tanga ko moni poani. Monsieur le tombe le bolo la vérité. Kasi ko la vérité ne fona tanga ko mutinde na lobi vérité. Et bon tango le be banyaka makala na boye ba. Na question nini on na bo répondre ngani mna biso ke kieba na kisi. Te utolo bango bien. Ngala yebiso. Boy na koma lokola ba wana ba. Kasi yango la bité kieba na kisi. Kasi ngape na kibi. O ali makala yemo ami yebiti. Ami yebili bumwe ko manu alo kwa ntaba. Ya ba nyanya suma za mwindu lo kwa ntaba. To bani mebe. Oyebi. Oh, na nini Paulin? Nakamwaka. Comment mabango par rapport à nini? Voilà. Avant de continuer à dessin artiste et comédien, tout ça makambo ya musique, actualité ya musique. Tout le monde qui lobby, Kofi Olomide, azaki na justice. Babenga kiye par rapport ya ba dosso et les kala. Oye aboya ko samba vandaka awa beta 11 ans qui na sous pototé, mais retourner na poto bakangi. Mais ça peut mal bosser que poto te ebi. Akendaka déjà. Siko touro yona ko ani les concerts na okanga Kofi Olomide. Est-ce que bakangi? Babenga ki na justice. Oui, akeno samba me bakangi te. Bakangi Kofi te? Et l'obama bongo, lobi ngape na yeba ke bakangi Kofi déjà ba mais na on a vidéo au Kofi asali ba voka na ya mindele. Tantôt plutôt mususu a commis 2 ans. Mususu a commis 7 ans, mususu a commis 10 ans. Omoni biso ba congolais, toi mitie mama be. Omoni Kofi, muta dirija Congo te. Kofi aza peuple lokwanga, peuple congolais, simple citoyen ya mboko yo. Omoni guerre Goma. Na senga na ba combattre ba ye, ba ke bunda no vraiment. Mambo le kakala, ba danser ba oka bilengi na Kofi kala. Et loko ese le kakala, pas si pe sila ba ko de akala. Ba yo zongo. Ba zo déjà mikanda. Ba yo zongo lelo. Tango Miss Yolo albandaki o témoigner. A témoigner ne azo ba kisi na e. Il y a un mot pour to l'exaper ma mususu. Nde to tambola boye na ba via batu. So to yeba batu musu ba le passer na bango. Yo ko va la po ka pe mawa. Et puis la mutu su ba violer na bomwa na yo funa na mutaona kimukolo. Vraiment. Et là musu tango yo ba no CPA na ngo. Mo benga ngo viol ngala okamwa. Parce que le viol ani. Eza au forcer ko bimana moi si. Mais si ko tango yo na taba forcer ki o wana. Au jouir. O tiebe ba pour le pardon toi na santa bouté à part. O tiebe ba o ki bilengi après le viol. O sepeli ka ne ba mema ki on a poto. Kofi za ba ndeko na iti. Après na ba pire petit na iti. A ko pe ko zwa bango a comme si ma ba danser ça même on a poto ba petit concert. Yo sepeli ka o mata avion. OK okima après si mo le baké. Après le baké abano violer biso, ando séquestrer biso. Oh. Ba musicien nyonso ne bakena na ba danseuse bakena ba musicien ba boto la ba passeport na yebi yangote. Na yebi yangote. Tout a yebi wana. Oh bon andel comme viol. Après to moni vient ngubu aye ayo bima Kofi ra Kofi vient ngubu. O biete. Vient makero o biete. Mais vient ngubu. Monsieur le bandé les monsieur. Pardon ni bisanga polé. La vérité. La vérité on zo lo bangote. Non masque vérité. Vient ngubu o biete. Oh asimba champagne lobby. Vient ngubu. Ozo sepe yo sono musicien kala oso si la musique eteko tindi. On va na bo question. Bo question no be vengu. Asa vengu buti. Si lolo. Asa ngani? Kofi pe lo ba ga boye. Ngana za la problème na lobby ngana viola. Kofi pe lo ba boye. Ba décédé na bango. Beta concert mto sangé loko te. Na lobby boye. Omoni ngai. Culture mboka na biso neto obomango. Omoni culture congolaise. Yango de to boma. Pourtant yo mutu mo boye, o tika no rien na kinya. O sala no loko to vient nga cheval blanc. Vient nga cheval blanc, Robert Kiliba. Vient beta ba aller retour. So aya sala mama minene na RDC. Ba combattant ba no sala so pe mama minene yo o baninga ba salaka. Ba vanda ba s'inspirer na mama mususu. Boya ko investir les combattants papa.
je vous aime beaucoup. Mais obino bo salato, c'est pas longtemps parce que bo ma culture. Kofi si mamundu kité pour kofi ke bunda bitumba kuna na este. Fort de sem teke na bitumba kuna na este. Mama este oyo. Et comment na Bible lobby une nation se lèvera contre une autre. Ça s'écrit dans la Bible. Babi ke au moins la nation muke etelemela ya munene. C'est normal le roi de muke etelemela biso ya munene. Mamba ya bitumba oyo eza babiloko déjà eza babiloko ya tozomo longo na tango ya venir à Christ. Eza accomplissement ya parole. Confier si mara armete. A fournir ça ba armete. Aza militaire té. C'est un musicien. Oh ça la fierté ya mboka na biso. Tozono ba les à côté na biso to tia part, to ba sa culture. Lelo ba Nigeria ba nani ba l'équipe biso pourquoi? Makasi. Ba l'équipe biso po biso moko congolais mutema moindo. Est-ce que papa Simon Kimbangu a ebise bango ke ceux qui Kofi a violé bino bokanela yi. To so musicien linga beta concert le kola bayembelaka ceux qui bayembelaka président ceux qui bayembelaka nini bozwa bango bo baka bango le kulusu bo mamikumba te et le kambala et ali kambala ba bengi ngai ngana yeko ko yemba na zui caché na ngana kei boso na oyemba te na vivre ndeni vraiment eza cop na ye asalaka Kofi ya confiance à musique na micro Kofi a fallu pour la musique il y a faire ego la musique il y a Weston musique so yo boy la ngai na yemba te po mboka la biso guerre ici la te mais lelo comment na bato ba ko telemela ka makambo ya musique na poto aza parmi bato bazala ba musicien au moni bokechu premier famille na eza ba Blandine Punda baza ana na commune Kishasa a atambongo atinde la bana ya ana ete mutamema na poto viemboyo mutamema na poto bana atambongo ati viemboyo mais papa ba Zakari baba mutamema na poto te oyebite mutamema na poto ndeko na ye atambongo ati atinde la bango te o vandi ana ka po se ka baninga so concert betito se ka baninga o tozaka na souci à forme nzoto noté so ngaye na olingana na sana sport no olingana na mela no bakise kitsanga libum po viana ndenga zabo so na mbango akokima te batika ko stresser batu ba congolais basama ba combattant basama wa minene to applaudir bango basa na poto to souffrir bakoko investir batongi ba entreprise ba pesi ba na boka misala vraiment pourquoi tout le temps na simaka ya ba musicien ba robeta te ba so ba beti la poto ngotende esani ne esani ba vivaka na monga ba concert à poto ba kena ba voyage na mono ba Afrique neti jibe sanga papa chéri moto pamba quand nga va bien bongo bo pemene concert ya arena nda okena ngwapi chaque dimanche soit beti na chetemba na a koti sa 50 santaka mto album te mabeta ko pardon tu ko distraire wala distraction to lingana nde peuple congolais to lingana vraiment o bolingo ngosiko baloba ke ba congolais to lingana ezala wapi ngana yebango ezala wapi po bato ba kei na procès ya Kofi o bazo seka Kofi ce sont les congolais oui to raki pe bande msusu balobi na kati ya makambo ngo Kofi pe asambi atangi komba JB abi makambo na sala ranga moko te JB pe asala makambo te wane via beti mabe pour na papa chéri na olingana ngate te wane via beti mabe abi yo ke tanga JB ya makambo est-ce que JB viola bato ba viola kabada te atika beloko wana JB viola ba te moko te donc ba ndeko na biso batangi libanda abandi kwa nose JB milengela ka déjà jour kitao ba osale nini yango olia yo franchement muto oboba muninga congolais et Joseph bandekole mbateka kai c'est tout à fait normal donc bandeko Joseph bateka Joseph ou papa na Joseph atongela ka tini qui a ba couleur belé et puis papa na ya bandeko linge makasi et puis bano benge faiseur de songe or ba songe na se réaliser ka plus tard abina moni minzoto na nini ezo gumba melangai na 11 matite karambo egumba melinga bango babiseke yo lingo koma mkonzi na so oui nzamba tombola ke na kati ya prison quand na prison pende ba tombola Kofi mais so bana mamba JB ndé mabe mamba JB ndé mabe te wa wala ngalinga JB tribalisme te na ndolinga papa mama makasi
nalinga faire egola faire zela papa aza mutete la oh problème mukendi c'est que ko sabi ko ba ko kabola makambo ba mutete la mais ko se trouver na musicien ngai on na manolinga makasi ezaki papa wemba jibe mpiana na faire egola na on marché ba moté fali nalinga pe musique na ye il chante bien ozo comprendre mais muto ngai na manolinga makasi so na vana oka musique ane matsanga mafuta la mutu ezo sanga boye papa wemba na jibe mpiana voilà kaka na dossier ngo to moni ba lobi ki Koffi Olomide il fallait azonga susu lundi akindi susu ko ka bango ba beke ke bakatele 10 ans te 10 ans na bikoma koma bango ebike e bango na monoko na batuna bachaki batuna ba confusion déjà o ya komi 7 ans 25 ans o muso a komi 10 ans muso 2 ans na mona ki ba yewana na bien ba banderole ya batu bakufaka ba photo batu bakufaka na est elo nanga Koffi mtaboma bango nde longa pele na yeba viole ngo ezaki bato est Koffi ena ko violeto eza ba danser guerre eza ya Rwanda na Congo mais Koffi ka individu pamba bani ba joye ba lati ekulusu ya batare o bakufa na est chaque jour batu bakufa na est ezaka biso mo ba congolais parce que phare de ça na biso pe ba ezo boma pe ba Rwanda na musalo ba Rwanda ba sala yo boma biso pe to zongisa guerre eza nini pole guerre eza nini eza deux personnes ba wele loko ba terre na biso to tikela ba Rwandais pratiquement impossible yango to wele là mais ba lobi mboka ezana passe mais ba combattant c'est comme la ba combattant mais ba sanga na ba ya obunda bitumba na est ko to tikaka mamango ba oboma na ba Rwandais na est ponga ni aza bona lembi na ngala mama ba combattant franchement et loko ezo sala bango eza kozanga misala na poto te ya mutu esala bango po ba bon na poto mutu sa beta kayu potang ba te ebele il y a un certain âge no obimana yo obimi pension na yo ozimbo on a pension so olingo ba no sala 2 fois na semaine to na mois mais ba no futa yo posant de au moins facilité eza na poto eza ate alors le quoi bango ba bongi déjà na poto biso to souffrir na est batu ba souffrir ba sangana ndenge batu dia si ba sangana ba diaspora o ba soutenaka o ba sala na gouverneur na biso papa Gentili Ngobila ba diaspora na mona maître John ba diaspora ba za de camp dans le bibo ya ba diaspora onga na yebi onga na monaka neti maître John ya busele ba viena nga denewade ba viena nga nani titi le valwa ba viena nga nani ya viena biso ya masina na boseni kombo na ye Pacho Panda ba viena nga nani Eric Lukulasi Ozolanda baza ba DRC na mère moko boy na boseni ku comme mère ngo ba DRC ba diaspora réintégré au Congo au bazo soutenir visé ya gouverneur visé chef de l'état ba ya ko s'intégrer na baninga vraiment c'est ba ko betaka ba mission na poto bazara ba kaka bazo luka moyen ni ya ko liaka mbonga munde na facilité siko na ngala lingala yeba ba musicien congolais nde mutu ba provoquer guerre ya Rwanda eloko ngondi na olinga na yeba po ba expliquer biso nan ba musicien congolais ba provoquer guerre ya Rwanda nde lelo ba diaspora ba combattant ba telemeli bango vraiment ou bien eza nini au juste pole eza nini to yeba ngapenda ngana yo to yeba ndenge nini pardon. En tout cas, pardon. Bokecha loba azana ba vérité alingia loba. Mais akima kenda pototi le lobo bokecha lobi vérité. Mais bokechu na bani non bokechu. Alingara sénateur invité Joseph Kabila Kabanga. Kabila Kabanga ki. Totie batie moi na mboka. Président Eli. L'homme selon le cœur de Dieu, le président le plus aimé du monde. Fachi B Béton. Alingi ete alinga Raphaël Luté siko ye moko bokechu premier ako koma président de la république ayoka charge oyo otala tata santé mutute na Congo aya wala santé malade aya ye moko bokechu premier le quoi ya linga ba président nyoso bazala raté alinga pe ba homme politicien te ba opposant pa linga bango te ye moko bokechu premier aya ozota charge ata ya Équateur oh mboka na bango moko ba bokechu azwa ngwata a dirigeant ngwata pendant 2 jours soko koka lelo batu ba osaka na président Fachi
pour à voyager à oskeno ça là diplomatie nene yake au côté politique non na côté politique na lingana na to le cannabis ngo président Fachi stratégie oyaza nango batu ba comprendre lingana te par rapport à ni oza chaîne politique théâtre ça la chaîne opposant ah ça la politique te nazo bangala na boyi muna mubambe mukamati nanya okabata biso so to fingi bakataye bolo mata komana baluba mukwata to habito no to boy habito biso wa yango na lobité azo ta charge ata ya Équateur nano amona no nzela Équateur nde bakomo bongisango nzela o ezaki ele batu balekana ka tebi tukelekana te franchement Mokoton dit m'appelle est vrai au mutazo sala effort au bon effort mutazui ata les candidates ma yaya ngako tudela na zaboyeko na nzoto na nga okumisa mutazo na pouvoir te na nzoto na tu bali okumisa na mo ete ozo kumisa président Félix na lobi boye au monde ngai ma charge na loba boye na loba bien na soutenir président Fachi Anthony na soutenir ye moi Anthony na soutenir ye ngamoko na IDP sa makila ne na vanjao yango mona nga na soutenaka Patrick Salif Tshisekedi na fondation na ye Patrick Tshisekedi bane ko botuna na kwanzi po ani kwanza na yo eza opinion na nga misana mona ndeka makala eza opinion na ngai nga eza opinion na nga na bandi IDP na 14 ans alors muta olongola nga ngazate okoki atala mukate oh wapi ya fayulu et pas bombe politique lobby bombe politique président alala kabina bina pamba ngala kende kuna ayebisa alaksanga molimo obina molimo apongi tikanga pardon inde pardon tono wala ngambo pardon pona yasa ba commenter ma bien te lobi lebi ko mu chercher mu kangaye mu kwata na boyi vraiment merci lolo to uti ko mona fondation maman Denise Nyakiro oyo aza première dame pour ta première dame aza bien un artiste et comédien après ça ba artiste à Liboso 100 personnes, après ça, on carte, il y a assurance maladie. Tout le monde va sous 100 personnes, sous son habité. Après ça, il y a 100. Après ça, il y a 100, 250. Il y a 100. Non, il y a 100. 100 bâtis de Mikolo. Il y a 250. Il y a 250. Toi, il y a émission Bongo à confirmer. Bongo, ça commence à en cricité. Bongo, ça va à Bongo, ça qui est l'église à Walesa, yaya. Est-ce que le bon ça fonctionne sous le quoi baninga ayeb le quoi azali na groupe ya président Lombe kuna ezaloya ki lobby ozwa carte po bango ba yan droit maintenant oyebi saut na groupe ya président Lombe tout le monde na wa ya ki lobby azana carte ya assurance maladie donc biso bato bana théâtre na 2004 mi kinzala bango ba yebi biso te na era matanga ne to kotizaka oyebi ke président Lombe loba muto na fingete papa so ko funda ngala tatoji na fingete na loba na ko je fais 17 ans dans mon zoo. Qu'est-ce que moi je bénéficie? Qu'est-ce que moi je bénéficie? Tant que je paye ça à ma carte, je suis indépendant de la wapi. Parce que pour le moment, dans le groupe T, ok, est vrai. Mais apparemment, même dans le groupe président, il y a Sobé. Même dans le groupe président Sobé. Je peux combien de personnes? Dans le groupe président Sobé. Il y a un groupe Sobé, tout naï. Je peux combien de personnes? Pour la nini côté Ribongo. Bisogno sur toi, artiste. Comment bakoma no pesa kaka bilongi moko kaka wana bakendaki boye kingakati ka bilongi moko ezongi boye po bango basumba bango na pa nani donc biso ba nzete mtu babota biso bango ba maman babota bango wona ezaki mutema mabe mais attends msuba ninga baza trop en scène par rapport bazo mona bango trop en scène bazo mona bango trop bazo yango ne longo ninga ki artiste et comédien et bata ke yaza na la page to pesa yango na lobby boye yango longo ninga ki artiste et comédien na ibisa ko polémique so ke na biso TV au mona ngai so qu'il y a accès TV au monde ngai il faut la salle nini pour pas carte non et ça bongote biso nyonso tout il faut to mériter biso nyonso il faut to c'est ça que comprendre bien la liste à 100 personnes nous allons péter ya au monde nga nazakite apparemment koyoka pene ba alba makambango ba lobi ezo ki pété yo memaka ba identité na yo kende ko tika na bureau ya groupe Simba aux anneaux cartes mais tu os le babo est-ce que so kenda ko tika ba identité no kuna na betelo ba sala bosser to leka te te le baga te ya bon ma bosser zawa o lo ba vérité pose wa ko te ba vie tika nga pardon pour les tout na maka mususu pas bosser ya ma bosser moko
na betelo o basala bosser liboso na mona de abandeko bazo senga ye déjà aya koloba makambo mboka na oyamba na ozo sa papa bosser tokotuna ye makambo oyo misi alobi basala kana ne pesa biso ta mwaguko ya awa wana nimero ne benga ye aya biso makambo basala etanga kena kozwa carte to benga yata benga ye totuna ye pa bosser tanga kozwa carte tanga kena kozwa carte tour liboso na me na fond la tuna iso boso batuna ke toi c'est qui bosser c'est qui keno tout benga en français benga bosser aza mieux placé à expliquer maman na loba soka ko boyango c'est que azui carte biso so tout comme simba bakisi po bilongi na biso tala mabi e mona na bien neni toi c'est qui c'est le yo so kuna je m'en fous de ça, je ne vis pas de la carte ou bien il y a bien moussous non. Vraiment. Je ne suis pas parasite, c'est ce que moi je répète chaque fois. Nous avons parasité. Comprendre problème. Et puis na bango bazwa ba carte nanga naza carte te bango ba bela mingi nga bela te. Parlons le banini. Parler la nina loba boye nana zwa carte carte ko ça ta inane na kengo hôpital te et ko za inspiré gloire à Dieu le quoi ba pienga te parce que moi je suis protégé par Jésus-Christ. Omoni ngana ke na soin na lola soin céleste na soin céleste. Est-ce que Miss Lolo au sadirata na association moya ba théâtre nazara na pa ko sikoti mais parce qu'on dit apparemment na mona ki bilongi akenda ki abenga batu bisusu biso lokwa to abanyama na bango babenga biso te na longwe olongwe pas président na longwe na ngai na koyamba président no senso po yepe to kolinga to yeba pourquoi a expliquer na soba carte na ngai ya membre na ngo wana na saki na ngande la za a na carte ya membre ya pakosiko na NTPC na sadera ozo pe carte na zwa carte te kala wana ba no pesa ba carte te et comment pendant zwa carte fana $20 na rappelle sur msu ba lela banda to pesa ba mongo na biso carte bima si lelo il faut que pesa $20 na sio ngapi $20 na somme bana nga saki ya semo te na pesa lebele il faut na banda ko luka siko ba président ba association na ba na sadera na pakosiko na sadera na ANTPC to yeba siko na songa na sadera te e passe nani jipe masamba na sadera na ngai te na to kanisa na sadera te mais na pakosiko na ANTPC na pesa bambongo na ngai. Miss Lolo to me kana no ko lobali kambo yo na mona ki nde wana bino moya mwasi azokaki ba rendre visite. Est-ce que bosi pétain ya ki ko rendre rien de mos visite ya nga yeba ni wapi nga na yeba ni wapi soku tu yani mosi nzeta bobesu basali ebo bonga nzeta okauka likamaya ni mosi za lelo te avant maisha kwa kufa bana bado senga SOS depuis yani mosi ando ko senga SOS chose grave depuis kala chose grave encore et bandeli ya 2021 lokola kaka lekana ka tenaka ba propos moko boye pona président Masumu bakenda ofunda ye na parquet bafundi mama no sanjo déjà papa ya bana oke no funda bana na justice eza grave vraiment na bien ba président tout ya monde basibisa mafinga tant yo ndimi oza likolo batu ndima nyonso soki président oko ko supporter bana ote c'est que folongo la place wana batia mutu mususu chose grave mutu na état ya maladie aleka ba sengisa pardon na télévision pourquoi loba qui est loko moko boye et là on peut se te la vérité na ebité ba o latela ngatoji ya pardon ça a une raison na muto sambela ngate pardon so ça a une raison quand il sait pas le bagage lo eza vérité na lobi boye yandi mosi na age yandi mosi papa bana responsable aleki na TV pas le ba mensonge et bon so il a eu mensonge ta sengela un pardon pour oh et internet loko ele kana na internet faut senga pardon na internet. Voilà, merci Nababo. Mundueri place bakunda ikota babola kuna na nini na necropole mupanzi bakunda babola. Oyebi mbongo mundueri kota combien? Ya mami ndondo kota combien? Ya mami ndondo plus de $80,000. Bakunda mami ndondo wapi? Tika nga pardon. Miss Lolo. Tika. Ba ine bandelo ba vérité. Yo muto yoyi ba montant. Na ko expliquer biso. Na yebisi yo. Mbongo ya mami ndondo kota plus de $80,000 au nene ya yibi Noela Madinga. Plus de $80,000. Bon matanga ya mami ndo. Mama azaina mutu mbongo ngabo kutu mwana ye. Kande zaka kaka mama kufi. Ba otina no siko ba mbongo bito zwa combien?
Ye moko na oba baotinda pour la bakoti. Cotisation batindeli ngai pour na la maman na ngai. Faut la bima propre devant les gens. Ba uniforme ezaki mi balé. Ya biso mon bana mami ndodo na mama shakwa abimisa ki pe asonam. Na ya bana lemba. Ya bana bonga la nga za mwana lemba te. Nga na mwana masina na rappela ka pole. Nga na changu men. Oh, yo zwanga ndeni. Ya matanga mwindere bima combien? E bima rebelé. So ba mo se bima kana bosala kana ngoni. O tu na ngai. Ba famille ya batu wana. Elo nini bo pesa ka bango. Na grade nini na ba place wana zo. Ya mami ndono leki na imo akoma ina kovana na flat. Azo fia théâtre atika mabe azo atika mabe. Akoma edi merfit. E posa New York. Bana mundu. Asombi na catch. Bana mundori banda batikali elo nini ba. Oso mona nani onga ke tala bango. Ya tatuka lombo kutu cimetière bakunda tatuka lombo mawa plein. Milelo na milelo. Artiste wa seki saka batu o alia na biso me na biso. Ya tika pardon. Monsieur le Tango bango bakenda ko senga. Babima lokwa batu mobo bazana eloko te. Ba okoma ba riche. Ba o dépouiller poche ba ninga po bango bakoma na ba riche. Ba ba peke liwa e apona mutu nyonso. Oyo yo loni yango buka. Omoni oyo loni yango buka. Tomini ba to lingala ka te. Yandi mosa bandi maladi avant ma chaque kufa. Etanga makutu te ke macha kwa kufa. Ba artiste belé ba kufi batiki yandi mosa. Etanga makutu te Diana makila okufa. Etanga makutu président ka diomba okufa. Yandi mosa osenga SOS. Donc ben Michel Bossan sala yentanga bandi maladi vimba. Maman dala azo senga SOS. Donc yango na olela pa ya vient na biso. Président na biso Abeda Chou. Au moins Abeda Chou. A mundele ma corriger ba africain belé. A libanais a corriger beaucoup des africains. A na motema compassion. Ndeba ke nozo carte assurance maladie pa ma Denise. Est-ce que ba ko on me dossier ya yandi mo cité ke? Te mais yandi mo sa na carte wana. Na boyi na ngata za na carte mais HJ ezo senga awa lisu te faut ba évacuer. Hôpital ya munene le kwa HJ. Oyo ka président Masumba sala opération Kierka awa. Ah ouais. Oye biango. Soki HJ et lobby ke awa isa sou kana bisoté. Et comme déjà danger pour cette personne. Il faut ba évacuer mutu, ba kenene place ba tindi bango. Voilà, mais si lolo tozo ganga ebele la YouTube yandi mostiko elo kongo nini o ezo zanga pona yandi mosi a voyager. Bonga na yebi. Eza bien, eza mbongo. Yozo tunanga. Te kuna eza nini? SOS ya obele yozo kate. O tunanga ngam na vana na esika mote. Faut tunanga yandi mosi to moi sina. Ba tumso bazo mituna ba question. Oh parce que ba question na répondre ngana yebité. SOS somme tabi SOS c'est quand c'est mbongo. Problème que Dieu évite que SOS la si mbongo na osinga. Bo sunga ngana obela. Au secours. Talo bango bien. Est-ce que c'est ça au secours? Kasi yango lati. Muto senga mbongo. Pona ko balongole awazana ngote. Na ko kutalele na batabandi, oyi ke batabandi nu pe amo bakabarate. E bela mbongo bandu batabandi bazana ngo. Pardon. Na baluba boete, mo biso baluba. So muninga kwei. Ba tombola yi. Baluba ndenge zana so zaki commerçante. O kwei ba restriction mbongo rapide ba tomboli yo. Biso to ba juif. Depuis ni mo sabenga batina banga bandu na benga mikonja bandu na asenga na mboka ta ebele muzitu atangi asisi ba komo yo batabandu si lelo yani mo sazaka alobi kuna na mboka na baona kisuku yani mo sazaka te ya pardon na bino batabandu na bata théâtre toi mita mabe vraiment voilà to komi na suka ya émission na biso ya moko kasiko pele tuna ba question mususu Ministre koki kasiko. Nasengi papa Beda Chou asunga mamo dala. Nasengi papa Beda Chou asunga yandi mosi. Toana deka oyo eyebani batu ba obela. So pe muso bakisami na ora osenga Beda Chou. Pour Beda Chou a occupé tendance te. Moi na so fe ka poudre la tombe ba parana ye wana Beda Chou zuye. Maman bakanga moyibi a Beda Chou zoye. Papa Beda Chou tolele ta yo boye. Tolele la yo papa. Toana deka ya batu bazobela. Voilà, mais si lolo tolela yo ataboyi.
ti bozo ganga na média boy ministre ya culture et art ya pardon ko ministre qui tira pardon nabi boya yebi ngai tenga na obela beda chou papa beda chou abeda chou papa abeda chou sungela biso yandi mosi sungela biso mamodala bakoya ko kufa ana RDC pembongo ezate ba comédien tozana biso ne lokote ya nani ministre ya culture et art ministre culture et art est-ce que c'est beaucoup mi pe mukanda boki ko tika na lobi atala TVT ministre culture et art atala TVT hein le quoi atala TV c'est ka biki yandi moso obela merci beaucoup na bao nyonso baswa ki temps ya oyamba ya otalanga mabe bobongisi bosalinga ba suggestion no linga mais ko finga ne na linga te na pesi mbote belé na boss liseke bokoko flat hotel ya kitoko o boss na sa libiso liseke protection asali penda hotel ya kitoko place au kezwa pi openza wana na kasavu bwana donc oza posa ya moi repos moi nini na veni momboya au monango donc ok penya ozui fraîcheur quand tu split à sarato la awa et ça la rabiso bien babi bambote belé na vie na ngai cloclo monzambi de bundes vie petit na ye bambote belé babi cheval blanc Robert Kiliba vie na ngai ani ochudi mona mutete la donc vie mo solo la bien bambote belé bisiko za na pesi bambote belé na ml lili muswamba femme à la peau blanche motema ya titi kalo moi ça pepe ya nga motema babi Karine Koudi ma préférée na Londres na pesi bambote belé ma nièce chérie Inès Boulela motema ya Fred Mukuna na pe bambote belé yona bakoko na ngai boza penya kiboza penya kimia ya nga mifi Boulela motema ya Mathieu Itoche na pesi bambote belé babi MB agence kitoko na Londres 5% kaka babi 5% kaka ya pamba yo diamakalanga na kobwaka ezala kimia te wala ndeko na ngai ti polo katanga mission na mukuse bondeni na temba na kende babi fama na linga na lobela par MB mwamba na pesio ba mbote belé petite terre propre agence MB Mwamba na Londres ya transfert 5% pamba otindi mbongo tozui otindi biloko bandeko bazui na kini tolata aka obino botinde la biso tokolemba pe bino te ba pe ba le mobeta ba musicien ndena ko bengana te ngakutu ba omoni ngane na zaboyko pardon sina esi déjà vient na ngubu atika biloko osala po pas za musicien pourquoi ça peut bien venir bokecho tala Paulin to si c'est mission merci na pesa so mbote na ngati o katinga ba mbote ya so baki belé te bo dia bakalanga baka ya castroy master langa dia makalanga ya munene ya mbiji ya gayar babi dadi qui coule centrale dadi qui coule centrale nature banza les nouveaux riches na ozela ka ba koli po déjà dadi qui coule ça elinga dia ba koli nanga na ozelango lerine mboyo ba lerine master langa na Italie na peso ba mbote belé soginge basse master langa na pio ba mbote belé mon président Patrick Tshisekedi Salif Tshisekedi président de la fondation Patrick Tshisekedi ba mbote belé papa Mama Tezinga Boachovo, mama motema malamu, mama azana berceau de compassion, mama azana Miss Lolo. Ngaza na mama nanga. Mama Tezinga Boa moi ça pembe. Présidente ya ONG à Fève. J'espère que merci beaucoup Paulin. Na oya suswa so bengi ngai. Tena ya ona yebisioka. Katanga kama banga na oya to silisi. Miss Lolo. La salio. Bona tikelo mabanga ngoti wapi? Ya esa chérie. Et continuer à Naboy actualité Kotibo Miss Loya to sala oboité. Olenge la invité par. Na pesi Sarato Lambote. Na pas Diego Milito. Samedi go Yinda chez Jolie. Mon samedi ça va Yinda. Pesa tendance c'est Limbote. Oh ouais. Pas un cancer de peau. Soka andimina longola ngwa na pesi Mbote. Bo soka boy. Na pesa mbote na pom ngala to ebanité na bando kanisi so bato ko pesa ba mbote te ngona lobi ngala ti tendresse di binga tangolo ba ngala pesa mbote Paulin c'est que zo provoquer ngam tabenga mwana abana na olongola kusho eza a
éponge monene esalama ye awa kabelo moto ekoma obomba biso te otie plante osopi boye kanga boye ndenge nakangi pole kanga chinois nde omoni ndenge nakangi boye naosenga mpe aleka mpe na émission boye comme ça 15 basele zwanga na mokolo monde livre monde mama na ngai indi zwanga na zwanga zoye penza awa na kingwa na mukongo na nga awa zwanga na ozwango bien exact zela polin tosisi na émission te india oh bolukaki zwanga na maboko place à ba dédicace hein yo mto oluki makambo zwa omoni cancer de peau tout on a na bras cassé bala ba minoto kota mai bolinga te. Voilà, merci merci Miss Lolo pour le passage na yo na plateau na. Merci pour les moukins. Merci vraiment tant vous êtes disponible et on est bien kayo. Merci na bon délivre bossé derrière la caméra, merci na ba technicien sur Sarato la TV Ars Vision ba tout oyo balinga pour les moukins. Tout le monde ni bongo pour les simana invité monsieur bye. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.